to sala sadi mo kotani ya liboso oyo basi nyonso basali pona lelo awa na mboka ya New York l'Assemblée générale to sala sikoyo eza koloba nini makambo nini tolobi pona basi Assemblée générale elaki kaka pona basi ya bakonzi te elaki basi ebele elaki pe baoyo baza na mbongo boye bakoki pe kosunga biso na mosala na biso donc dade lobi boyebi tala banda kala tolaki na opdas c'est-à-dire elaki bosangani bokutani ya basi mpona makambo ya sida mais na kati wana bon sida tozoloba sida ya maladie ya solo mais na kati wana tolobi maladie mpe eza ebele elika sida te toza na bacancer toza na badrépanocytose toza na maladie ebele tozali même na paludisme d'ailleurs nyonso wana maladie yango tolobi sikoyo tolobaka makambo ya sida te tokoloba makambo nyonso oyo etali bamaladi ebele oyo tomonaka na mboka na biso mais na nsima nango mpe ya nini yali biso basi tolobi autonomisation ya basi c'est-à-dire mwasi nyonso fo azala na mosala akende tona bilanga bisala kaka oyo ya kokenda na enseignement ou kokende kotanga o kokenda babiro te mais ndenge mokonzi azoloba ntango nyonso tozonga na kati ya mabele agriculture ezali mosala mpe na biso basi mais po mwasi akenda na kosala bilanga ye moko kaka bona yo natambwe na mboka kuna basi mibakolo mama bilanga sikoyo eza mwa mosika il faut tola na mituka il faut tola na matériel tola matériel ozosunga biso ko tosala misala wana po tolesa bato tala mpe na kati wana fo biso bamama tosunga bango tolakisa bango ndenge bakosala bilanga yango tosunga bango na kozwa bamatériel wana o bango mpe babokola bana na bango parce que misala nyonso yali kaka bureau te ndenge biso kasala fo tosala politique fo tosala ya solo fo tona bapoliticien mais misala bilanga mpe eza misala etango nyonso banda kala mokonzi alobaka yango mais sur le terrain tokokaka te parce que esengeli mpe mwa kosunga basunga bango nde na bino machine partout naleki a mama biso bilanga eza mosika tokende kuna ndenge nini ata tokomi kosalaka so na kati ya basengo ese dekomi dépassé il faut topesa bango esaleli ndenge bakosala pour que biso mpe mboka tolia mboka mpe ezala mpe na biloko kolia mboka mpe tokoka mpe kosalisa bao mosusu tala makambo na koloba na mosala touti kobayi kopesa mama na bino awa boye na la présidence ya mosala oyo nga nakomeka me nazalanga moko te naza na besoin ya basi naza na besoin ya bato mpe mosusu naza na besoin mpe bakonzi basalisa biso mpo misala eza mingi mpo kovandaka na kati ya Brazzaville te il faut natambola nakende bamboka mosusu nakende kotala eloko nini balinga basalaka kuna oyo nini nga mpe nakosala mpo na mboka na nga ataka na kati ya mboka fo kokenda na barégion fo kokenda badépartement donc esengeli mwa mosala bo nasengi mpe bo bana bawa bamoyen toloba paka gouvernement te mpo baloba tokomi na crise tokosala boni me toali mpe na bato basaka mpe na mboka na biso oyo nauti koyamba awa bato ya pétrole bachevron baye ngabi bo osunga biso osunga pour que madame asala mosala na ye fo mwa pata mpe bon bango mpe balobi bakosunga biso bato mpe mosusu tomoni awa baassociation mpe mosusu ali bakosunga basi donc ngai mwasi oyo nakomi balonenga na liboso ya kokamba basi nyonso ya afrika donc naza na besoin mpe ya kosala misala o baloba kaka te bo banomenga bongo sikoyo mosala yango ya nini dade oyo tokoloba etali santé etali développement etali bosungani etali bana na kokenda bana na classe etali mpe bamama ata bo bavandi na ndako ya kosunga bango na misala na bango merci na bino